Nzambe oyo ngakiete tobanda mbula oyo na enseignement yende mutabengi yo na isika obeleme. Disposez motema na yo afin que on comprendre matière, on comprendre l'enseignement. Vraiment zala penda disposer beleme. Tolingi tobanda mbula oyo na eloko ya sika. Tango na bomoi erekina motu yande kondeko nangatika tozala na mayele nzoto oyo ekopola pamba olilita o tango na bomoi erekina motu yandeko nangatika tozala na mayele to oyo ekopola pamba olilita o tango bomoi yakana Yesu tango bomoi bongwana ndeko na ngai ngo na bomoi tango na bomoi erekina motu yande oh Yesu oyo Oto oyo ekopola pamba olilita o tango na bomoi tango bomoi bongwana ndeko na ngai o tango bomoi bosala nyonso tu o tango bomoi yakana Yesu yebisa nkolo Yesu nalingi na banda mbula oyo na connaissance na yo soki na connaissance ya malamu tena 2008 nalingi 2009 oyo na banda ovi mateya ya malamu et avec connaissance na yo Yesu Masia tout le monde a compris Jésus-Christ. Merci mon Dieu mon roi. Ta parole sur notre vie, ta parole sur notre paix continue mon Dieu mon roi. Nous te levons, nous te glorifions. Toi qui es miséricordieux, toi qui es merveilleux, toi qui parles mon Dieu mon roi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes là cet après-midi pour t'écouter, pour t'entendre, afin que nous puissions vivre. Je te confie mon Dieu mon roi. L'instrument qui t'a choisi ce soir, laisse qu'il soit un instrument, oui, saint, qui va transmettre tes oracles. Et tes oracles, mon Dieu, mon roi, c'est ça que nous avons besoin. Je te confie ton peuple, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Amen. Te mettrai sur beaucoup et te valide. Akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama Yesu akumama na bomoi nanga Yesu akumama
malamu zafali ngaba o bazo yembola ye o bazo netola ye azali nzambe oyo asepelaka ntango bana na ye baza na esengo okumesonge mpa na yo